bana nzambe ezali awa. Bien-aimé, balinga be bana nzambe. Shalom. 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 Mbote. Mbote na bino banso. Bota mobimba. Bapona mina wala na nzambe. Mbote na bino. Pe mbote na yo. Mama, papa, leki ndeko. Mbote na yo. Bozali bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision bolingaka. Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Nano komi membre te. Nano s'abonner te. Ngonga yangoyo. S'abonner. Okoma membre. Kakawana. O cliquer. Okomi membre. Esenga ke logote. Ezali gratuit. Ezali ofele. Nde okoma membre. Poteli lubalankolo. Ekende liboso. Balinga meba na nzambe ezali ngai bongo. Molinga mina bino. Prophète Pembele Aziza. Oyo nkolo. Yawe na bibele atinda nga liboso na bino. Pona kosakola malako na ye. Kote ya maloba na nzambe nde malako na ye. Balinga meba na nzambe ya liboso. Kolo atombeli bino. Eyenga malamu. Mamukola lelo. Eyenga malamu. Na ndengo belemi oleki. Pe uvandi. Pe uzo landa. Mateya. Tikate nkolo nzambe apambola yo. Na bolingo oyo. Umela na yango. Iloko eleki liloba ezali te. Lopiko. Pe na makambo nyonso ezali na liloba na nzambe. Boyebi na bomesano yambo. Tobanda na nyonso. Tobondelaka. Tosengaka mokonzi na biso. Mayele. Kaka libondeli moko. O tobondelaka. Na yo bondelaka. O tobondelaka. Yango ndezo salabe fe na kati na bomoi na yo. Pe na bomoi ya libota na yo. Tozo bondela no elongo. Maluba mingi te. Parce que maluba kondima. Ezalaka ebele te. Kaka ndambo wana ekosala befe. Na kati na vie ozo traverse. Na ba problème eza na kati na yo. Yo mtoza na hôpital. Yo ozo bela. Yo oza na ba malade. Bokufeli, bozwi problème na kati na famille. Libota kimi ezali te. Misala makambo nyonso oyo biso tolukaka. Ezalaka kaka na kolo nzambe. Na libondeli kaka moko nde nkola kosala. Tobondeli bongo na kombo na mokonzi na biso Yawe na bibele. Nozali sinokola na se tobondeli. Nde babengi ye je suis. Mokonzi na bakonzi. Yo bengami je suis. Olobite je suis la vie. Je suis la vérité. Je suis la richesse. Je suis la guérison. Je suis le sceptre. Je suis la lumière. Je suis le chemin. Bakombo nyonso zali ya yo. Lokolo zali je suis. Tikate nangonga oyo. Ozali présent. Pe ozala kaka. Je suis ozali. Ozalaki. Pe kozala seko na seko. Tala libota na yo. Tala bana na yo. Tala oyo nyonso azolanda kati na chaîne oyo. Kwa zina ba difficulté. Quel que soit quel genre de difficulté. Baluki nganga te. Baluki ba mazisien te. Baluki ba marabu te. Tina kotanga koto bakombo ezali te. Mais bazolanda yo. Uba ibi lobiko ezala maboko na yo. Yonde moto lobaki. Bato mekumba. Uba zana ba problème na yongo ya pa na yo. Yango ba yena mo pa na yo. Yo pesa bango solution. Moto ko pesa solution. Azali te soki yo pesite. Yo solution de solution. Yo la vie de la vie. Yo le chemin. Yo wana olobi ozali je suis. Tika to sala la kat na bomo ina moko na moko. Kwa na ba difficulté. Ya ndenge na ndenge. Azwa kimia pe bosomi liboso na yo. Na nimi to kopambola moko na moko. Quel que soit jari ya ba problème za nango. Ezala résolu na kombo na yo. Na pamboli le bota na ozola na chaîne oyo. Tika to pambola. Ozola na mateya. Tika to mateya oyo. Ekota na kati na misisa pe na bantrai na bavene na ye. Esala misala. Na nimite mokonzi. Bavene ya bampate na yo. Makile na bango. Mayo eza na nzoto na bango. Epai wapi microbe evane na kati na banzoto na bango. Ezali purifié na kombo na yo. Ozo traité nyonso oyo ezali bamaladi ya ndenge na ndenge na kati na banzoto na bango. Tika te tata na kati na bafro na bango. Otende lumière. Oyo nde ekolakisa bango nzela bakotambola. Epai po bakokende. Bayambama na kombo na mokonzi na biso nde yo mokonzi na bakonzi. Nakumisi yo na chanjoli yo nde je suis. La vérité. Tikate omonisa ma vérité na kati na yo kokiril. Osunga na kombo na tata na pamboli. Na libongo. Amen. 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 Balinga bia bana na nzambe. Tozali na mateya na biso ya mokolo lelo.
Zina mokanda ya Nouveau Testament, oyo babengi Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Na tangi makomi na kati na mokanda ya français. Na tangi makomi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Parole du Seigneur en ce jour. Azali kotanga bongo makomi na mokanda ya lingala. Bokeba moto moko te akosa bino na mayele ya basekele pe ya lokuta. Oyo ezali komona na lokola ezali ya mayele. Nzoka nde ezali oyo euti kaka na bato nyonso wana euti na nguya ya bato ya mokili oyo. Kasi na Kristo te. Nzoka nde mombimba ya Nzambe ezali kovanda na nzoto ya Kristo. Makomi na nkombo na Yesu Masia nde yangwana. Amen. Haleluya, haleluya. Balinga me bana Nzambe, teme ya mateya na biso mokolo lelo ezali victime pour rien. Victime pour rien. Ngambo ya pamba, ngambo to libabe ya pamba. Amen, amen, amen. Balinga mi abana na Nzambe esengeli kolanda mateya oyo kati na bokebe nyonso e kati na esengo monene pe emonisama na misala na kati na ntina na yo. Mabanzi bolandi mateya etangami na mokola lelo pe thème ezali victime pour rien, ngambo ya pamba. Esengeli na yo soki nano sabone te ko sabone na kati na chaîne pe ko aimer soki mateya ezoteya bo partageaka pona kosunga bato mosusu ko kabula bato mosusu. Eza très important pona kopanza sango malamu. Balingami fungola matoi na yo pe landa na bokebi nyonso. Victime pour rien. Eza na bato mingi pe eza na ndeko ndenge ozotalanga awa okoma kofuta makambo mosusu oyebi na mutu na makolo te. Okoma victimiser na likambo oyo oyebi te. Mais lelo yo ozofuta yango, lelo ozo faire souffrir yo, ozo faire souffrir libota na yo, ozo faire souffrir mabota na bino, ozo faire souffrir bana na yo pour nini na likambo oyo oyebi na mutu na makolo te. Donc libabe pe ngambo ya pamba ozo mema ngambo oyo oyebi ni mutu na makolo te. Mais makambo ngo ekangama na yo, makambo ngo okuma kolela okuma kolela pe solution ezalaka te pe okuma otuna nini kaka oyo nini kaka ozo yeba te ato lobi na yo nini kaka ato bondeli osali nyonso même makambo ngo eza kaka zo persister na kati na bomoi na yo na vie na yo. Yango nkolo ayepote asosolisa yo alakisa yo amonisa yo victime pour rien. Victime pour rien ko kufa ya likambo yebi na mutu na makolo te. Balinga meba na Nzambe. Makambo oyo ebandi lelo te. Wuta tango na kala. Yana bato bafuta makambo, bato musu ba kufa na likambo ba yebi na mutu na makolo te. Ba victime pour rien. Oyo kakake lelo dans ba français balabake il était victime parce qu'il était dans mauvais endroit, mauvaise posture. Et puis il y a qui mauvais endroit, les babes kweli yeka sikana. Moli mona yekei. Na likambo ayebi na mutu na makolo te. Ndeko yo po vandi wana. Oza na makambo susu ozo mituna. Ozo kumitala. Eza nini kaka. Hein? Nini kaka na likambo. Bien aimé, ezali makambo to salaka. Pe makambo ba koko, pe ba tata, pe ba ndeko musu ba sala. Pe makambo yozo sala kaka. Yango ba benga ba karma. Okufuta yango un jour. Soki yo futa kote ndenge boyo ka Bible lobite. Mabe obino bo salaka. Na mabe ozo sala. Et kozwa bana na yo chi jusqu'à 4e génération. Ba génération tikale ezozwa. Bien aimé, likambo zo kuela yo ne likambo zo landa yo yebite. So likambo ya siècle ne. So salara na 1700. So salara na 1500. Bato na bamsu bakufa bakoko ya bakoko na yo.
oyebaka bango te, so batuni yo lelo oyeba bango te. Kombo na yo bapesa yo. Kombo na yo wana eza na signification. Eza na mutu oyo bapesa na kombo na yo. Ezali koko moko boyo. Mais bakoko wana po ba hérité kombo wana. Oyebi bango te, soki kombo ngo banda na 1900 quoi, soki na 1800, soki na 1500, soki na 1400 oyebi te. Mais na mabe musu ya kala tilelo yo. Bino moko bobenga ngo ba lien elanda bato. Ezo nyoko la bato. Bato bazo batina na tina na ngote. Yango ba prière bato bazo sala. Na ba bondi to sala. Soko yebi source na ngote. Eza pasi poto longwa. Parce que okoyeba source. Na kopeso ndakisa na kati na ndako na yo. Sok na kati na ndako na yo, mai ezo bima na kati na ndako yo kokuta na kati na ndako okoluka yo pa ifuite ezali ya mai. Ok na kati na barobine yo tobe ate eza na évier na se ya évier nde ezo binga ok soma nene juin po kangato ok koluka ba plombier ba kanga po mai ebima te parce que moni o découvrir place source. Mais soko yebiti et pas mai ezo bimela. Soko yebi source wana te okoka kokanga mai na kati na ndako to mona ka ndako ekomi inonde ndako bandi kotonda ndako bandi koto parce que yebi epai makambo zo wuta te epai mai zo wuta te ndenge moko na ba souffrance ya bato soko yebi epai prière na yo ozoko ko cibler yango te epai zo tindika mabondeli na yo te eza pasi obanda ko tourner to zo bondela likolo moto zo bondela na vide parce que zo bate prière na zo cibler nini yo prière na yo eza na batak mosusu yo zo prière soko prière na yo zo kenda batak mosusu e kozwa ndenge nini bato bazo ko attaquer tam mosusu za papa na yo tam mosusu za mama na yo tam mosusu za ndeko na yo tam mosusu eza ami na yo mais yo zo cibler ka famille okanga ka na famille ba famille or makambo yo zo souffrir eza makambo tali famille te et tali camarade ami na yo mtasara yo makambo wana donc yango bien aimé kola iko kususulisa moko na moko lelo pona oya koyeba ba victime otozozwa victimisation bangambo ba innocence ozano innocent mo wey oyebi no likambo te mais okoma kofutango ekomilo ba problème ya ndenge na ndenge banani oyo tokopesa ndakisa na kati na Biblia so toke na kati na Exode mobimba totalaka Exode to banda Exode par exemple Exode 9 ti tokende tina 12 Moïse na Pharaon bana Israël konyokoma na bango na kati na Egypte sika na kanyokoma wana esengeli babima na kati na boumbu bazo senga Moïse lokola nzambe atchaki likabo na kati na ye ke ye nde mtakobimisa bana Israël mais ezaika ateke babima kaka bokama besaka non faut okuta na mokonzi mbo parce okobima na popularité ya bato obima na bango eza nkanga ya bato ba tellement baleki bele bakobima ka ndenge wana te esengeli bakende kokutana na Pharaon koyebisa ye ki biso tokomi prêtre poto tozonga na kati na mboka na biso bapasi na menyoko eleki mais Pharaon aboyaki pona nini amonaki ke bangamba o bakosala mosala bazate bato bazakosala misala bato nyonso bazali baboyi bamisusu bazali kotonga bandako bapiramide nani akosala mosala oyo lokola ozalaka deja ne de prisonnier osala misala makasi makambo nyonso ya pasi okokende kaka te sikoso oyo okei nani sikoyo biso toza bachef nani akosala mosala wana esengeli kaka oyo ozalaka wana bakangela kaka wana po bato mosusu badonywa mais aboyaki mais pona koboya wana bomonaki nzambe atindaki oyo yoka baple yaki ya ndenge na ndenge yawe atindaki molili yaki mais Pharaon aboyaki kaka malgré molili yaki yawe atindaki bapu oyo yoka basili kitaki mais Pharaon malgré basili kiti oyebi bien aimé so mutu akanga yo mutu nefuki na afandela yo malgré zo tindikala ye mayoka na ete bozomona bato mosusu bozoloba na bango donc molimo na mbindo eza penza eza oyo ba les esprits résistants eza facilité pour longola pour bato mosusu bazoloba na zo bondela na zo connaître na bondela te parce que milimo yo zo bundana nango baza na esprit moko très résistant e ko longola kana makambo mosusu sala wana te na ba prière mosusu sala wana te faut luka be fe mosusu faut luka makambo mosusu Pharaon aboyi siko tokosani lobi nango papa lobi nango komaki nini basoterele yaki basoterele eye erieko abi nieti mboke koti makamane na nieti
Ah, bapu oyo ki basili kota tina banyama, tina babibwele ya bato. Baninga na ye, oyo entourage na ye ya Pharaon, bayi komona ye balibi bon. Omoni to bunda de biso pe na ba machine na biso to bunda na mwana oyo, na Moïse oyo. Mais ozomona te kende to kenda to kenda ba problème moko na biso kenda ko beba. Tika bango ka ba keso ba okende ba kenda bango ka biso tout ça bien. Mais Pharaon le biniet et simbate. Ozomona. Malgré batak zoya, malgré ba retour zoye la ye, malgré makamane na malubi niet iko simbate. Moïse a quelque côté les kat na ndaka biseke ya mbalo soko tika biso to kende po moite. Moïse abimaki na kat na ndaku ya Pharaon na kanda nzamba ebisi ko sidikate. Koza na kanda te. Ya mbalo soko ngai nzambe na ngoya na ngine kim na mi monde samana liboso na ye na ina laki saike ngai na za nzambe. Alléluia. Ezalaki nini nde ya suka, nde ple ya suka. Ezalaki nini ke mwana moko ya famille oya mwana liboso nyoso ya famille akuzongisa molimo. Le premier né nyoso akuzongisa molimo. Pa butu wana itandaki liwa ekotaki na kat na Egypte. Na mwana Pharaon ye moko na nutata na basali na ye nyoso na banyama nyoso ya zamba oyo ya liboso. Mais soko tali bien basali na bato mususu bakufelaki bana wana baza ba victime ba innocent ba yebi na bango elokote muta osa mabe nani oyo aza likolo Pharaon mais mabe wana ezokita na kati na bato elata bato oyo bayebi likambo te omoni mokonzi ya mboka asali mabe na ye ndenge bozomona lelo na bakati na bamboka na biso bato oyo basalaka makambo mabe na kati na mboka na biso mosusu baza na bango te balia bambongo basala makambo mais bato bazofuta nani yo nde innocent yo nde peuple innocent mowei victime ya pamba oliano eloko te bato bazodonda bato mosusu bato baotamba na bafio baotamba na bajet privé na mituka na makamanene bato mosusu mais bato bazofuta yo peuple moto azofuta bato bazokufa yo peuple bango na kati na bandako na bango bana na bango baza na kimia mais peuple moto azokoampatir donc oyo nde bateye na mokolo eloko oloba te victime pour rien. Soko tali bien, mais va pas sur toujours na kat na biso na mboka biso na Congo, va pas sur toujours na kat na Angola, va pas sur toujours na Côte d'Ivoire, va kat toujours na Zambie, to yo shu wapi na mboka na dene, auto toujours na mboka shu na France, shu na Belgique, na Londres. Yanga nini. Mais et quand pas sangwe kangami yo kaka lati yo kaka, e Hollanda yo kaka peuple. E Hollanda yo kaka na kat na. Donc ti batu ba ye ba oyo mwana oyo ye Pharaon ya liboso ye mtalinga ko remplacer ye akufi mwana bona asalini mwana asali lokote mais likolo kaka ya kititi ya papa na ye likolo kaka ya kititi ya papa na ye bana bato nyos mboke zolela matanga ya ndenge na ndenge mais muta azosala makambo nyos wana azali likolo na sommet. Bien aimé, yango na bamiso balobaka kaka sans effet et ozonga te pour nga na ebaki likambo wana te donc sans effet pour oza makambo nanga te. Bien aimé bamiso balobaka sans effet mais sans effet wana ozo continuer ko souffrir sans effet oyo lobaka wana sans effet makambo ezolanda yo sans effet mais ozo continuer ko souffrir olobaka ngai te na ebaki likambo te mutu na likambo na ye mais eza na makambo mosusu eza makambo na yo te mais lata yo ekoma konyokola yo ekoma ko faire souffrir yo. Amen. Bien aimé, eyana bato mosusu bakenda na ndako nganga sans le savoir na sens que moninga o accompagner ki bato to accompagner ki moninga na yo mais tango bokotaki na kati na ndako nganga moninga yo kendaki na ye ya mesana za ndako na ye ya kendaka na bandako nganga e koma lokola ndako na ye ya kendaka saka nyos tu asaka bakisi na makama mais yo mokolo yo okendaki okeko bima innocent ya pamba nganga talali oya ye azana étoile koleka oya yaka. Donc, moi, ye awa, te biso to récupérer étoile na yo. Mais yo kika kotika mutu. Yo keko sale loko to keko tika kaka mutu. Okeko sanu bakiste. Mais du fait que yo kotara na katanda kwana, okoma na ba problème pona nini. Étoile yo ya yo. Et se pele saki banganga. Et se pele saki bakisho babi no mutu akota kwa ndo na poste na yo. Okoma ko souffrir. Donc, otali lubi ke nga na simba kisite, nga na simba loko te. O simba kisite mais okotaka. Bato mususu bakoma ba victime na kati na famille pona nini na kati na famille babenge saka nganga moko ayaka pona batakisa makambo intel akufaki bango nyonso batakisa makambo famille nyonso na bana bovanda bokende sikate ko sika moko te bino nyonso bovanda yo lobi te osimbaki kisime du fait
que yo ovandaki na bango, du fait que yo zalaki na bango, esika wana, et au kota déjà na kati na nzungu wana, na kati na cercle wana. Du fait que kaya bobengi saka nganga moko boye, du fait que likambo moko boye salamaka au kota victime. Muta yibi na kati na lupango. Bofanda na lupango neti bake sasa wana bake bele. Bofanda na kati na lupango, mutu moko yibi. Ko yiba wana ba yibi ba komi ko loba mono photo lukas ko nganga aya kota kisama mto yiba mo yibi. Du fait que yo zana mo yibi te menganga wana kotaka a consultaka bato. Mais tango ya yaka bandi ko sama kamne amona ka étoile na yo. Yo zaki na yo likambo yibi no likambo te yo pete mutu yibi bakangi mutu mususu. Mais yo ba récupérer kaka étoile na yo kaka yo participer na makambo wana botala mukili ndenge komi na makambo nene. Yango ba na nzambe faut faire très attention na kat na vie de prière na makamane na nene kutala mukili oyo iza makamane na nene ba misusu ba kufa na bitumba oyo etali bitumbe bimi kuna bato bazobunda yo vandaki na yo ofando logika bitumba otelemi oke mbango okende kotala bitumba baba lance mulangi ole tuta bato kuna eyoko tuta yo oyebaki no likambo yak okende ka potala pana mutumba kao okota koma okoma o serve kota mobulu traumatisme crânien mutuna yo ba misise beba pona nini otali so batuni mais ezaki ni lubi ngai te ngana kendaki kaka kotala bitumba bozomona mokili okendaki kaka kotala po mona mais bibabe oyo yo kaka ekwela yo donc victime pour rien ozofuta likambo oyebi tata mutuna makolo te bien aimé na yebi ndeko moko boye tosalaka na ye azali serviteur de ye bazaki na moninga na ye loko baza bata makasi moninga na ye bake kokutana na ye wapi yaki soki na mele shikola ya mele to na bamboka moko kotuna siko moninga na ye azaki na baproblème na bana ya cité loko ya moto makasi azaki na problème na bana ya cité tango bakendaki bazosola na moninga na bana ya cité wana babimi tango babimi babandi bitumba moninga na ye wana ye sikoyo loko moninga bakingi bamenase moninga na ye sikoyo ami wana un frère et albik bon non nga funa bundela pona moninga nga tanga bandi bitumba mukolo makambo akimi atuko tika yo mta koteli tanga koteli or que ba leki wana bakina ba revolver bakina ba lacrymogène makamane na ndenge ba na ba loko électrique matraque électrique ba yiko chaye pa yem ta komi ba problème makamane na santé ne koma timupulu mukolo makambo botala mokilia ba koteli ye mais yande tout la mouisse akimi donc comme victime na likambo yo bana na basimba ina kobeta babeta ye na ndenge ya kosakana te likambo tali ete kaka po akoteli buntu ndenge moko bato musu bakotela bato okotele mutu na kati na bitumba bato batali mingi omona ka bato batali ye alinga bela kisaka moto makasi likambo tali ete batiki kutu mutu yo ya okota bakobani ko beta yo na ndenge yango bomonaka na kati na mboka oyo bomonaka bamindele likambo soki etali ete jamais olobaka bamindele mais toujours comprendre que bamindele bazalaka bopoa nini mutu bazobeta boto oyoka omonaka bavandi silence bazoba parce que mingi bakufa na likambo etali bango te ntango alinga aloba boye batiki mutu baza kobeta yo mutu olobaki revolver pan babomi yo victime pour rien okufi na likambo oyebi na mutu na makolo te bana nzambe mateya lelo soki boyoki bien na kati na mateya to bate bokeba parce que mingi bakoti pe bakwei po bokangami na makambo bino boyebi na mutu na makolo te mingi bakangami na makambo bayebi na mutu na makolo te mingi bazolela na makambo bayebi na mutu na makolo te tina kati na mangomba na kati na beglise tina bakati na beglise lelo toloba na kati na beglise n'église eza suka pe somo bandimi bafamille epanzani victime église mabala ekabwani église libala na bino yaki nango bien bozalaka na bino bien mais dès que bondimili boye na kati na église mabala ekufi bozalaka na bino bien bozalaka koyoka na bien mais dès que bokota na kati na église famille epanzani beglise oyo ya miyibi oyo beglise oyo ya bundoki oyo beglise oyo baserviteur de Dieu ake koluka kisi na ye po te lingomba emata
ya yebite ya yebika rote ya arozoba ba offrande mais tanga komi kuna ba yebisi ke non faut pesa biso bandimi oyo nyonso tu oyo bazali ke bazana ba société ba kamane na ndenge yo faut pesa biso bango yango bozo mona bato mususu ataki na mbongo na ye akina lisungi na ye na ba église mususu akoti abandi ko seme mbongo yo semona ezo ke na monde ya ténèbres lobika muta ya kina kat na église mo lobi muto akoi or que muta ya ka pambama pote muto aflérir muto apusana po nzamba pambra et le but est soki le boko epesi le boko mususu epambola lisusu mais yo pesaka obandi mingi bakoma kolobaka be banda na ndimela nakoma comprendre te nazaka na ba possibilité nyonso esila okomi victime na likambo yo yebi na mutu na makolo te mabala ya bato mosusu ekufi mama oye na kati na église oya mwasa libala oyebi na yo te me pasteur lokolo bayebisaki yeke po église no ekendaka liboso fo bimaka na basa mabala yo oyebi te oza travailler na esprit babimi na yo babize na yo mpe libala na yo ekufi bato bayebi yo moko ozoyeba te eloko nini esalaki nga mpenza nakende bima na serviteur de dieu oyo eloko nini esalaki nga na ti okoyeba te parce que oza victime parce que ngambo ya pamba omiyebi te ozotala ovandi lobimi bato mingi mpe na kati na bino balobaka yango koluka te yango ezalaki ndenge nini obima na moto misusu bandimela balobaka nini nakomprenaka te mwana mobali oyo to mwana mwasi oyo ndenge nalinga mwana mwasi na komprenaka ti lelo na komprenaka te ocomprendre peut-être parce que tu étais victime pour rien nakomprenaka te mwana mobali oyo akoma mobali na nga ndenge nini nayebaka te mais na bisalasala na ye yakenda koluka yo oyo kokweyisa ma victime kati na ye bato mosusu baeglise bato bazokufa na kati na baeglise batiki bafamille na bango kolia bafamille na bango batiki koboma na kati na bafamille bakoti na kati na baeglise bakomisi bandimi bavictime mingi bazokomiyeba te bakomi na kati na bavictime mpo na nini bayebi te boza bata basentiment bolingaka kaka bomona bata basentiment botala na bakati na baeglise mikolo oyo nyonso na bato nyonso bayaka na batémoignage azalaka kaka moto moko ya pasi nazalaka moto ya pasi ni yawe atomboli ngai balokota ye nga na fulu kaka nazalaka biloko ya kolia mpo boyokile mawa batémoignage moko ya mawa mpenza oyo bofrapa encore mpe bino bato mwini boya bato moko kaka soki oyoka mawa nzambe asalaka ye boye awe lokola alobi ndenge wana akomi paster na yo mais soki ye azalaki moto na pasi alekaki na moto na pasi akoki kondima jamais bandeko na ye oyo akoyamba bazala na pasi non n'est-ce pas non parce que ye awutaki na pasi comment ye akoki koaccepte susu bato mosusu oyo azoyamba bazala na pasi c'est au contraire moto oyo azalaki na fulu abimi na kati na fulu fa abimisa mpe bandeko baza na kati na fulu mais boza bavictime na likambo bozoyeba te bozokomiteka likambo bozoyeba te bokotala bato nyonso kaka bazoya kaka témoignage bien aimé bosala expérience nayebisi bino bosala expérience serviteur de dieu nyonso oyo babimanaki sasa akoluka chaîne ya télévision moko oyo eyebani chaîne moko ya youtube eyebani ake kosala témoignage ntango akosala témoignage akoyebisa bino mpe ye afungwisi chaîne na ye akopesa bino mpe nimero ya site na ye fo apesa nimero ya site na ye akopesa mpe na nimero fo bobenga ngai soki oyo alingi abenga nga abenga nga c'est au contraire bien aimé bato lokola biso okoyokaka te nakoyebi soki soki oza na pasi benga nga non nakopesa publicité teke obenga nga chaîne ezali omona na nimero ya telefone soki eyindeli yo nabandi oyebaki ya un serviteur ede nakobenga serviteur ede mais ngai na banda kotinda yo teke yo benga nga ngai nakoyebisa te parce que ngai naza lokola médecin yo nde oza malade yo nde oya koluka nga mais ngai nakoya koloba na yo teke boya wi tokoki koloba yango mais ya sikoyo ekomi ifo ozala mayele akofungisa chaîne ya télévision na mpo na nini bayebi ke so bakomi na bato ebele bavie bakofuta bavi mutu nyonso tu akomi fa fungisa chaîne ya télévision na ye fa fungisa nini mpo na bavie et puis moto nyonso tu akomi kaka akobenga yo akolobaka ke naza na baorphelin na orphelinat fo sunga siko mbongo kosenga mbongo échanger ke toza na baorphelinat benga kaka pour le moment towana baorphelinat moko boa towana bana moko awa bandeko moko awa
Oui, bon, orphelinat ya bien ezali. Mais ya sikoyo mutu nyonso tout. Et puis soko bengi. Awe bisaka prière, pe prière na bango. Eza na suka na koka mbongo le solo na mbongo. Soko lobi na yo makama mbongo te. Ako abandonné au mona kaka na malobane ekiti. Pour yebi surtout soko yebi ke olobi ke na fa na France, na fa na Angleterre, na fa na Allemagne, na fa na États-Unis babi mbongo eza na Rwanda. Ba victime. Mingi bakwei bakamati ba mbongo ebele ba bimisi ba otinda ba 500 euros na kati na mboka po yo zongo na kati na musala wo zongo ndenge mekei me santé elisate makambo changer te libala ekoti mubuli na kati na ndaka bengi kuna ba ko salle prière teke pour na libala ba ka somba tozo tonga église ou soit tozo ne ferina ou tozo kende ngomba po muta kende momon tozo kende bangomba foto kende mangengenge kuna singa kolia singa ba transport maka do abanu peso vina ye ba charge nyoto yo faut supporter yango. Alors yo pesiko yo kansa yo na France bozaki sur 15 o botindaki 500 300 400 les États-Unis kuna sur baza sur 6 batinde ba 500 300 400 na Belgique kuna baza sur 5 batindaki sur 500 800 sur comme ça na Allemagne baza sur 10 combien combien ne bazo voama to dénoncer te que to dénoncer mais l'église a bien c'est pas un problème mais oyo vous avez victime pour rien vous fumula miso bozala mayele mais eloko ezo kamosana na yo muto vandi na poto penza oyebi bakambo ozana vie avancée omonaka makambo mozo kosama lokola mutu awuti na kati na Afrique mayele na kati na yo ezaka kate donc ondire ko to fana na orke na kati na Afrique oza développé mais yoka bokeba eza na mama moko ezaki membre ya famille mama wana akendaka na bilanga ya bato musana Yesu akenda bilanga bato kuyiba ayiba manioko ayibi nguba tellement azo yiba bakolo bilanga baloka babilanga na bango bacha bilanga bakisi makambo wana balakelaki ye mabe balobaki na ye libota na yo oyo kobota ekozalaka miyibi akufa ti lelo azalaka te akufa me bana nzambe libota wana ti lelo bana nyonso bayaka miyibi siko bano bazobotama na bakoko bazobotama ya bango problème eza wapi victime pour rien ngambo ya pamba libabe ya pamba etali bango kutu te sika na bana na bango abotaki bana wana na bana na ye bakobenga papo ya ngai noko moko ayaki vacances epa na biso bien aimé tozakobenge baroma na vacances wana yaka aokoka te tamso monde biso toyokuta na chambre ngai yiba bilamba papa bacostume papa akende koteka papa vandisi ye azoloba na papa bi noko na comprendaka te wana ntango na biso tozalaki na baage ya ba 12 ans abe noko na comprendaka te nana na posa na yiba te motema na ngai nanga na yiba te me nakokama na yibi akomaki soldat infanterie akomi na présidence de la république ntango wana président na biso oyo Mobutu azalaki akomi ba garde républicain mais ata mati grade kitakaka likolo ya koyiba bakitisi likolo ya koyiba bakolongola bapasse likolo kaka ya koyiba mais soki ye moko avanda lui aoningisa motu mpona nini victime pour rien likambo oyo ayebi mutu na makolo te mama mutu asalaki mabe makambo ya mama ti lelo oyo mama wana akufa lie wana mpona olongola yango na bandi fo mona bafamille oyo epai eza koyibila bafamille aza koyibila wana mpe bakufa prière ekomi difficile ndenge moko lelo bana na nzambe bino bato boza na kati na mamboka poto tika koyiba botika makambo oyo oyibi na yo ya problème te oyibi na yo ya problème te oke kokuta bakushi na kati na supermarché okuti baleyete bana na supermarché oke koyiba oyibi kushu wana yo oke koyiba oke kolatisa mwana ya yo oyo boti
mwana koma na ba problème mwana za victime ya pamba mais yonde muto bebisi mwana wana likambo zo kuela mwana wana ayebi na mutu na makolo te etali kutu yete mais mwana koma na ba problème mwana komita mususu ba santé comme mubulu makamane oluko okuma oluka bandoki okuluka ba famille makamane OK eloko yo yibaka na supermarché elambo yo zwa kawana OK ko yiba ba belamba okota ba supermarché o yibi ba lamba na ba magasin okangi osali ba valise otindi bandeko na kisasa bandeko na kisasa bazuba mal et wuti ba biloko wuti na poto bandeko balata bilamba bakoma na ba santé ba problème ba maladie ko lela makamane nene sikoyo mbongo mutazo pesa nani yo kaka mtobi msambongo akwe bindo bozo bele mais yondo tindili ba maladie wana na biloko yo tindaka wana ezaki ya kuyiba ezaki ya mabe mais bato bazo souffrir bato bazo payer yango yonde muto salima na ndingi ke bango bakoma na kati na problème wana victime pour rien ofuta ngambo likambo yebite likambo yebite na mutu na makolo te botika assassin ndeko moko histoire ebetamaka na États-Unis bandeko na ba jimo bamapasa na kati na bamapasa moko lipasa moko akane na kimia akane pele na makambo bete mais moko muyibi pe mubomi soka yibi abomaka akendaki kokotela na kati na ndako kokotela bato wana ba interposer papa a résisté allez abeta masasi pa bato bakufa ya kimi tangu baye ba enquête basali ba enquête ba moni makambo nyonso papa baye na ndako baye kokuta lipasa na ye babia yeyo elongi pe yango ndenge ezalaki bakangi mo lipasa bili no ngana yebi likambo te bajwa ye batie na prison mais mutu asalaki lipasa mosusu ye akote na prison mais lipasa wana yebi ke bakangi ndeko na ye jamais pas kene kobimaka ase représenter alors que eza ndeko na nga te ndeko akoma kolia na prison bakati le peine de mort mama na ye atele akomprendaki histoire mama na ye ake koloba bi te ya mwana na nga oyo te eza ye te po ye na yebi asalaka makambo mais oyo ayibaka oyo asalaka makambo mabe nde yeyo ye mutu asalaki makambo nyonso ye jamais mais ye pa ye babengi ye awangana na ye botala mokili awangane na ye ke non ezanga te mingi baza condamné na kati na baboloko likambo bayebi te bavictime pour rien baza ebele bakangai na kati na prison mutu abomaka mutu mosusu soki nzambe atie loboko te alakisi te okokufa na masumu mpe ya bato mosusu likambo yebi na motu na makolo te eza pasi likambo oyo yebi te bazolarke yo bazokosela yo bamisu mabale kufa pani akosela mwasi na likambo ayebi na motu na makolo te mwasi apesa baexplication nyonso na bima na mobali te na sala mobali akangama na kati na likambo na bima alobi te na bima na ye te libala ekufa mwasi amoni preke libala ekufa pour rien na victime pour rien pe basi mosusu mpe baboma mabala na bango na mibali na bango pour rien akangama kaka te yo moto asalaki ndumba mpasi nayoki boye namonaki boye namonaki mobali alobi nyonso afukwami alobi sheri ngai te nasala makambo wana te mais kaka rien en tout cas ngai na yo tokabwana bi sheri non libala ekabwani mobali abimi victime pour rien bien aimé balingami ya bana na nzambe fo bokeba bosala keba victimisation mingi bamisusu bazali awa ozali na kati na libala mosala mobali ya bato mabe onyokola mwana bato ndeko mobali wana na konyokola ye na makanai na makamanene na makanai kozwile ba mibali makamanene abala yo atio na kati na ndako kosali bakanai makamanene ndenge ndeko wana koka te na basouffrance wana ndeko wana papa akufi mobali wana akufi mais famille wana yebi ki mwana ndeko na baka kufi likolo na yo lokola kufa likolo na yo libota na yo mobimba ekoma kaka soki oke kobala libala fe kufa oke kobala libala fe kufa oke kobala libala fe kufa pona nini obebesaka libala moko bomaka mutu moko boye siko bano ya bano baoya ya bango eza wapi mutu asaki makambo za yo mais bango bakumi kofuta makambo wana pona ni victime pour rien ngambo ya pamba bakweli libabe ya pamba libabe euti wapi na yo pona nini obomaka mwana bato ndenge mo pena ndeko mobali
soka azumwasa bato ko nyokola bana basa bato azumwasa nyokolia abwaki azumwasa nyokolia abwaki esili premier eza mais yo okufuta karma okufuta yango ndenge moko okoma kobima na bana ya bakamarade na yo bana ya bakamarade na yo ya basi okoma kobima bango ekosala eloko te sikoyo yo oza na bana yo mpo botaka te yo mpo botaka lokola yo ozosaka na bana bato bakosakanaka na oya yo lokola yo bimaka na basi ya bato bakobimaka mpe kaka na oya yo me sikoyo babimi na mwasi na yo mpo na nini mwasi na yo abimi victime apamba parce moto abanda makambo wana eza yo masumu na yo sikoyo ekomofutisa na basi oyo ezobana ozokomozwa bango bafote basi oyo bazobana eza fote na bango te eza nde yo ozopeye bakarma ozopeye makambo oyo osalaka yango bato mosusu sikoyo bakomi kofuta yango donc lisumu eza nde yo bango baza na bango bavictime ya pamba bainosa pamba bien-aimé bapasi mosusu bozomonako oza na victime ya pamba likambo etali kutu yo te banda oya na poto okoma kaka chômeur chômage na yo oyo na ndenge boya kokende mosala moza victime te mozoza victime na likambo moko boye elekaka ntango oye na kati na poto likambo nini sala toyebi te okoma na kati na poto na makasi nyonso esila mayele nyonso esila ozalaka ndumba te okomi na kati na mboka ya poto victime pour rien kindumba wana ezali ta mosusu na ndeko moko na kati na libota na bino asalaka kindumba moko boye asalaka kindumba moto amelaka moto mbongo ayibaka na kindumba na ye ayibaka moto mbongo na kati na hotel moto wana na kati na mbongo na ekenda alakela libota na bino kepa libota famille na bino nyonso bakozalaka kaka bandumba bino nyonso bokoma bandumba songi okoma na songi oyebi te pa euti wape paske na kati na mama na yo ayaki songi ekomela bino lokola héréditaire nde boyoka héréditaire bolata lisumu wana boyebi te yango euti wapi okoma moto milangwa oyo oyebi te milangwa euti moto victime okoma bilobela oza victime jaloux parce que ojaluzaka moto moko boye mutu wana na kati na jalousie na yo na maloba na yo mutu wana azwa problème jalousie wana elanda famille na yo bino nyonso bokoma bajaloux bino yo wana okoma victime ya internet soki okoti na whatsapp obimaka te soki okoti na facebook obimaka te oza victime victime yo moko ozozwaka yo moko obimi na mwasi abata yebi na makambo te okanga ye bafoto filme na ye otie na page na yo so nani yango azwi likambo pa foto mokili mobimba eyebani bolumbu ya mwasi abata emonani mwasi abata abimi victime ya yo victime pour rien bato bazoba pourquoi otiaki bafoto amitali kuta ayebi te nayebi likambo te bato mosusu babimi bavictime likambo bayebi te akomonaka foto na yebimi na whatsapp azoyeba te eza wapi mokili mobimba na bafacebook na bareseau sociaux partout azoyeba te abimine victime na likambo oyo ayebi te kokosalela makambo ane na ndenge oyo ayebi te non bien aimé makambo oyo eza passe toujours na kati na bafamille eya na ndeko moko boye na membre ya famille ndeko wana azalaki soldat naki soldat na ye na Congo famille na ye bazalaki na membre ya famille na bango chef de famille kolia bato bakufaka ye epesa ye kanda libi ngai fona ye elimine moto aliaka biso ake kosala nini azwi baninga na ye basoldat bamilitaire abi non tokende na village na Bakongo tokende na kati na village wana foto boma moto oyo waliaka famille na biso ole bakende na bapriere bakende na kati na banzambe ya kelia onde wana bazwana baninga na bango bameli badiamba na bango bakoti bajujip butu batamboli butu bakomi bakoti na kati na village lokola ba village ya mboka na babutu wana bato basala bango peut-être ba porte moko ezalongoka matiti baye kokuta chef de village moto oyo aliaka bango wana so chef de famille bakoti na kati ya ndako na bango bakoti na ndako bajuye bajuye azoloba village moye babima te bamboka bazoganga nani akobima bato babimisa mitubo bango bamiso batala bamonako bapolisi encore bamboka babanga bapolisi bakanga tata wana
ba kotsai na saki ba joye ba ye na rivière qui se ba kangi saki na kat na rivière qui se bon ba boaki na kat na rivière ba ki na butu wa muta mona bango te na moni bango ba ki bango ba tikala ba bi bazela retour ezate bazela lokola na mboka pe ba ta mystique ba kena ba mystique na bango ba kena ba recherche na bango ba eko comprendre que ba leva ki ye ko enlever na boy ba eko découvrir que eza ndeko wana mutasaki makambo wana malgré ba mona ke te même ba ko mona na mystique na bango ba lakela famille wana nyonso mutu soka boti kaka bato bazo kufa se kufa na famille wana bato bazo kufa wana ba victime pour rien ba yebi na bango te mutasaki makambo mususu mais ye muka saki makambo azo vivre a otambola a vivre la plupart soko talibé bateau yo ko côté la to ba et puis basaka na puissance ni chuma yele nini bango bakufa te yo muto ko na ka yo muto ko kwela libabe uko kokotela mutu bitumba uko kokotela mutu bitumba ya ba ndani na ye yo muto ko kwela libabe baza ndengwana bana mayele moko basana na diabolo ndeko wana bato bazo kokufa bake kotalisa makambo bango pe bake kotambola batalisa ba bino ndeko na bino akendaki koboma mutu moko boye na kati na famille moko boye eta kati na bomaka mutu moko boye babwaka ye na kati na saki na ebale ya mwana bozomona ke ba problème wana ezowumela kati na bino bien aimé bokeba soki tozwi na kati na makomi na Samuel 21 verset 1 jusqu'à 15 et puis tozwi na Josué chapitre 9 verset 1 à 15 bien aimé Josué tango bauti Égypte Moïse akufi sika nzambe nango ya poni Josué pote amema bana Israël na terre promise tango bake bakati Jourdain sikoyo bakende na Jéricho oyo nyonso bokokuta kuna boelimine mais ezaki na famille moko babengi bagabaonite peuple gabaon bango bayaki kokotela Josué basala alliance bamonaki ke force de frappe oyo Josué azalaki nango nguya oyo nzambe aza kosalela kati na ye bakokola bango bitumba wana te na butu bayi komona Josué balobi te biso tolingi tosala alliance ou bien tokoma na biso bangamba na bino to servir na biso bino tolingi na biso ba problème te tolingi na biso bitumba te Josué alalaki nzambe nango yebisi ye yoka bango ne bazali basalaki alliance ezalaki ye tokobomaka bino te tokosalaka bino mabe te bokomi bato na biso alliance oyoki alliance elingo loba te scellé eloko ekangami oyo boyokaka balien basali alliance ekangami makambo nyonso ekangami barwa mosusu oyo basalaki alliance te bango bakufaki nde kokufa bagabaonite batikala alliance wana etikala po boyebake makambo mosusu bozosouffrir ndenge ekomami na Lamentation chapitre 5 verset 7 Lamentation chapitre 5 verset 7 elobi batata na biso ya kala bakufa bazali te mais lelo tozomema ekumbaki ya masumu na bango tozomema basouffrance na bango donc alliance wana ezalaki alliance ya kala sika ntango Saul aye kobebisa alliance wana aye kobebisa ngo ndenge nini akamataki bagabaonoite koboma bango kodétruire bango koboma bango donc asilisa bango alingaki kutu baexiste te asilana na bango bagabaonoite balela pasi Saul aye kosala nini aye kokufa Saul akufi siko ndenge batikalaki sikoyo nzala ekotaki na kati ya Israël nzala pendant 3 ans 3 ans ya nzala David atalaki alobi non nzala oyo c'est pas possible pasi ezokontinue pasi eza koya bino likambo oyo ifo tolandela yango toyeba pourquoi pasi ezokokontinue na kati na oyo David alobi fona luka elongi ya nzambe fona kende koluka nzambe mpenza nayeba pourquoi tomona minyoko bapasi oyo pourquoi bapasi oyo toluka boye riamba nzala ezosila te ake koconsulte nkolo abondelaki nkolo apesaki yebiyano abi te nzala oyo bino bozoyoka wana
ezali yo te. Ezali pe bana Israël te. Mais mutu asala makambo oyo ya nzala oyo akufa. Oyoki balien. Nde Saul. Ah! Parce que Josué asalaka alliance na bagaba oyiniti. Lokola asalaka alliance wana, ye Saul ayaki alingaki aboma alliance wana, abomaki alliance wana, pa kome ko boma asidisa bagaba oyiniti. Bagaba oyiniti bakoma na passe. Babi biso to sinya ba alliance kala. Ba passe yangwana bomuni ke ba passe wana za ko umela. Donc affaire ezalewa kende ko mona na bagaba oyiniti boyoka na bango, bosenga ta pardon pour na makambo yo esila. Peut-être aussi là. Oh là là. Botala makambo. David inde akeko mona bagaba oyiniti. Bagaba oyiniti babi oyo komona biso David abina ko mona bino. Ba mzala biso makambo ba passe de ndenge makambo ndenge makambo zo fungwa mate. Na ko mona bino to négocier. Soki mbongo so ba wolo so ba palaka to pesa ba mande pour likambo yo esila. Pour biso to lunga na kati na boumbo ya ba passion ba nzalo yeli biso. Bagaba oyiniti basangani babi likambo te. Biso pe toza na posa to bundisa bino te. To na posa guerre tende bombi biso. To ndenge abomaki bombi biso. To na posa te to senga nini to saka na posa na eloko moko. Lokola ye Saul abomaka babati na biso. To na besoin. Biso pe to boma 7 bana na ye. Oyeli biso 7 bana na ye, oyeli biso bango boye, biso to bomi bango wana nde histoire esili makambo esili. Or ke bato bagaba oyeli to na bakenda na kanda. Yoka. Siko 7 batata kufa. 7 bana batikali. Est-ce que likambo na bango? Ba victime ya pamba. Yali likambo na bango? Non. David albi ezabo. Lokola David aki malembe te akena ndako ya Saul. Akeko luka bana ya Saul ayokuta bango ka mibale. Abengi bango abeboyana. Bana na ba yalbi web bandeko mosusu. Lokola bandeko mosusu ba rite ba keko zo ba koko ya ba koko do koko oya botaki mwana boya botaki moya boya. Do na ba koko wana ba yibi na bango eloko te. Problème ezaki na bango te. Ba keko luka na ba koko na ba kokolo ba nyos tu ba sangisi ba koko jwa 5. Ba koko ba yibi eloko te. Ba kokolo wana ba yibi na bango eloko te. Debana ya Saul na ba koko 7. Donc débat nana 5 bakoko et puis c'est 7. Bake na bango bake kopesa ngombe na bagaba onita bon. Pour makambo sila bango ebozwa. Bagaba onita bazoba na ba igorja ba boma bana wana botala. Bana oyo bakufi ba victime le kambo bango ba yebite. Bana oyo makambo basali ba yebite na mutu makolo. Nande batukata ba yebite mais muta saki makambo akufa. Tata na bango, koko na bango, Saoul mtasa makambwana. Bien aimé, mona na kati na ba famille. Même na kati na ba famille, mingi bato ko futa likambo oyo, bato basalaka makambo bazate. Mais ti lelo bokumu ko futa makambo pona ni basalaka alliance moko. Bino boyaki ko bebisa alliance wana to alliance moko basalaka basinyaka ba contrat moko makambo moko bino boyebite bokota na kati na likambo o boyebi na mutu na makolo te lelo ko mo botla bino ba problème. Lelo ko mo botla bino ba pasi na kati na ba famille bozo yebate to kosala nini makamande na ndenge victime ya pamba koko na bia ki sorcier na bondoki na ye ko lia na ba famille ya bato na ko lia ba famille ya bato na ba famille na yete na ba famille ya bato kotaka alia lelo yo bokoma ko futa makambo wana bato nso bakoma ko kufa boyibi na mutu na makolo yo siko kuna kongola ça c'est fait na famille na bangote lokuta bozo futa bondoki ya tata na bino bien aimé oyo nyonso to salaka to futa ngo bakarma to kufuta yango oyo nyonso bo salaka yango bien aimé foyeba nani yoko sana ne alliance foyeba katatango zana kat na mokili oyo salaka bolamu parce que yo yebite mikoleko ya makambo ko yela yo makambo bato mingi bakoma kokota na likambo etali na mutu na makolo te oye na kati na église okumi ko finga mosali na nzambe makambo etali yo te yo ba yewo yebisa yo ko bati yebiso finga ye yo pe ko bandi ko finga mutu yo zo finga oyebite mutu atindi yo ofinga mosali na nzambe o bundisa mosali na nzambe oyebite pourquoi atindi yo ya meleme na ye mais kombo na yo mutu ko bima na kati na église yo tali bi et pourtant on nga zalaki na kati yo kota ke likambo okbimi na yo victime ya pamba kota ke likambo ngambo ekweli yo pe bato wana ameleme na ye ya fan na ye
oteleme yo mutu bandeki makambo wana ye mutu abandeki makambo bango bakama yele mabe okomona ye arekile neti kutu mutu asalaki eloko te neti alobaki eloko te yo mutu kutu olobaki te yo mutu baproposaki olati ngambo olati lisumu bafamille ebele bato ebele bazozwa baproblème mpe bazwa baproblème makambo etali bango te bavictime pour rien tika kokota na likambo oyo yango fo yeba kotambola na kati na mokili kokotaka likambo etali yo te oyebi yo na motu na makolo te yo mutu olobaki ngana kokota rando wana ngana mutu barando yo mutu aya mutu barando oya mutu barando mutu abandaki rando oyebi pourquoi aza na rando oyebi famille na ye na barando yo ya kokota likambo oyebi na motu na makolo te obandi kofinga ngai te kosaka na kamara na ngai te ngana kokota ngana lataka makambo bato nasombaka makambo bato yo sombaka makambo bato osombaka makambo bato osombaka makambo bato yo oyebi makambo epai euti bato mosusu nayebi okotela bato mosusu makambo okoki kokotela mutu likambo bakangi ye ta mosusu bakangi ye esika moko boye yo okoki kokotela likambo okoki kokuta pena bapolisier bakangi ye okoki kosala intervention mutu yango akimi likambo ekweli kati na yo lobi kutu mutu wana ntango bakangi yo kutu okoti prison mutu wana kutu oyo okotela likambo jamais aye kotala yo jamais amona yo so okebi te oyo akuna kutu akoma obima na bana na yo tamso aye koyiba na ndako lobi ngamu nakotelaka ye yango na kati na mokili keba ya kokotaka na likambo keba ya kotiaka lokolo ni sika yo oyebi na motu na makolo te yo kokota na likambo etali yo te mingi lelo bazoregrete okotelaki mutu to osungaki mutu na likambo moko boye mais le même mutu okota aza kuto reconnaissant te azoreconnaître te kote yoke bapasi oyo ezoyoka balinga otuta na mutuka yo okendaka ozuye olongola yo mutuka ye tampone na lokolo ebukana okoma na baproblème na lokolo na yo mpona oza victime na likambo etali yo te mpo olingaki osunga motu me mutu oyo osungaki aya kutu kotala yo ta na hôpital te mpe misala na yo ebeba balongoli na mosala parce que okomi deja na bandicap okomi makambo jamais aya kotala yo okoma kutu koloba kutu so okebi te kutu akoma nde kutu kotonga yo abukana lokolo ndenge aza boye olobi mais soki nga na bukana lokolo ezaka mpo na ye mais lelo mokili ngambo ya pamba oya okufa bien aimé botala neti makambo ya batanta na États-Unis atanta na États-Unis bato bakufa na World Trade Center na immeuble wana basala nini bavictime pamba makambo atanta ya États-Unis eza président de la République bakonzi ya États-Unis na Osama Ben Laden bango nde bato baswanaka bango na bango mais bato babomaka wana bakufa na bavion wana bavictime pamba ya bango problème eyaki wapi na bato baki na kati na immeuble bakufa na bato mingi bakufi na kati na batanta likambo yo oyebi te ma président moto azoloba kuna me baye kobeta tanta wapi na wenze ya Château Rouge pum moto alaki banini pum poko asala bato badega bokufi victime ya pamba victime pour rien victime gratuit bato bakufi mingi bazokufa na likambo bayebi na motu na makolo te bato bakufi bazwa baproblème bamitali balobi meno oyo eza nini likambo ya ye te oyo okufa ozwa baproblème ozokomituna me ngai nazoyeba te okoyeba te oyeba te ozoleka na kati na nzela papapapapa babeti lisasi na moto mosusu lisasi ezwi yo na moto okufi batali moto aza koyiba oyo ayibaka aza kokima me ntango lisasi ezike etoboli ezwi moto mosusu otolobi me babomi moto akufi oyo non moyibi moko ayibaki ye wana azokima ye wana me ntango abeti lisasi erate ezwi moto oyo akufi victime pour rien okufa na likambo oyebi na motu na makolo te bapasi ozomona oyebi na motu na makolo te konyokoma ozonyokoma eza nango yo te ntango okokoma komona neti bapasi nasalaka nini ti ovandi me nasala nini na kati na vi nayibaka nakomprendaka te nini nasala eza nango yo te eya moka mosusu bafamille bato basala kotambola na bino botambolaka na bisika mosusu baplace mosusu bakotaka bamemaka bino mosusu bazofuta victime eya na ndeko moko mwana moko na kati na famille to yaya to nani azwa kisi na ye mpo akoma na succès akoma na makambo nene me yo bokomi kofuta makambo wana boyebi na motu na makolo te baklasse na bokomi kobeba bato bakoma kokufa na kati na famille mpo na kisi na ye na bakode na ye akende kozwa biloko no yakoma kozwa bato bakoma kokufa bavictime bobimi bivictime apama alléluia. Na kati na mangomba faut faire très attention. Ya kufingaka, ya kutukaka, ya kulukaka ba makambo mosusu batinda yo ba influence yo yo kokota likambo na mutu na makolo yebite.
Oye ko yuluba makam soke za église na nzambe ozana problème. Surtout na 1 roi chapitre 14 verset 1 à 17. Jorobam aza roi. Roi wana pa comme roi. Muta sakola ki pa comme roi, ezali prophète Ashiza. Ashija. Ashija wana akomaki vie mobange. Azali komona sutu mise kufaki. Shiko Jorobam akomaki a négligea serviteur de Dieu, a négligea musakoli wana mona akende musakoli mo asila batu bafinga musakoli. Ye kuta mona kate. Ndeza wana yesa sila musuni na musuni. Yo za nzambe po yibaki musuni na musuni. Yo kote na kati na via musakoli wana. Yo yebi via prophète wana. Nenga za wana nenga zaka liboso. Aza nengwana te. Akita. Ambon. Yo zolo baka akita. Likambote. Mais problème étant que oluka ka serviteur de Dieu oyo fingaka oyo tukaka otola kasuli kambo yeli yo kumuluka to luka pourquoi luka kaye parce que yebeke nzamba salela kaye nzamba salela ka moto suto kepala na moto to zo kimia likambo na luka na zo yango boyibi yango mais oluka ka okoma na fin oluka ka okoma na moment moko oyelike oza coincé faut que luka serviteur de to benga ye wa mokosi yango mozo mona batu musu batu bikate akoyamba yo serviteur de Dieu akoyamba yo aboya na yete ayambi yo mais yo zandi na problème. Jorobam suka salini moi na ye kombo na ye zaki Abija fils azaki malade na malade na ye na passe moi na zo bikate moi na siko na souffrance azo bikate yo Jorobam suka abandi ko chola siko atindi mwasi na ye pa mosako bi kende ko mona mosako wana akoyebisa biso tina malade ya mwana zo bela po mwana abika akoyebisa biso po na yebi ye akana nguya mema ba cadeau oyo mais soko ke kolakisa te ke yoza yo donc déguisé on se déguisé ayeba te ke yoza yo mon bato mosu bakoma oya alinga ya pa mosali nzambe lokola finga chola mosali na nzambe wana siko likambo yeli ye azoyeba te siko po azonga pa mosali na nzambe wana okendenge nini atindi mwasi na ye mais mwasi na ye so bamoni ye akoyeba or ke mosako mpe miso abi lokola mpe miso ekufa azochola mpe mosako lokola miso ekufa akoyeba te kende me maloba na ye nayebi kaka na nguya andimi siko mosako bien aimé ata mosakoli mosali na nzambe ata miso ya mokili ekufa mais aza na miso ya molimo aza na esprit oyo ya nzambe esalela kati na ye nzambe akiti pa ya mosakoli Ashija ntango akiti nkolo ya ye boyebisa ye abi mosakoli yokanga maloba nazopesa yo Jorobam azotinda mwasi na ye me bazosala yo piège na piège mwasi wana akoya mwasi wana azoya akose déguisé akosala okose déguisé lokola mwasi na ye te me aza koya tala maloba ndenge oloba ne boye tala ndenge osakoli ne boye mosakoli deja azalaki averti nkolo salaka soyo deja na mosakoli bien aimé oyo ya nzambe mwasi azoya kokota azoya kokota kaka na kati ya ndako makolo molokola mosakoli bayebika ayokaka te amonaka te mosakoli mbala moko abengi yabe mwasi ya roi Jorobam mwasi abengi ye na kombo na ye mwasi wana kama bi nini ya koyeba boye ye mutu miso monaka te abi oye pa na nga mobali no mutu atindi yo mpo na mwana yo aza malade abi ndenge nayebi nyonso mais rele mobali no asali atindi yo malobi ose déguisé ndenge oza wana ose déguisé mpo oya kokuta nanga problème eza te mais na nyonso bosali nakochola baloba na nzambe nakochola na ngai serviteur de Dieu likambo te mwana bino azobela wana na promettre bino mpe na promettre yo zonga na mboka na yo ntango okotya makolo kaka na kati na lopango na ndako aporte na ndako na yo mwana wana akokufa kaka yango nayebi biso mwasi asali nini azongi kozonga atika makolo na kati na lopango kabo mwana asali nini akufi mwana abimi victime ya bapapa mwana aza pour rien il est pour rien na nyonso aza pour rien mwana akufi na likambo oyo ayebi te mpo na nini mabe ya baparent bien aimé bokeba na kati na bavictimisation ovanda kotali lobi mer bapasi nazoyoka nazobondela nazosala nyonso me nazocomprendre ezodire ezoperesiste eza nini ezali ozali victime na likambo oyo oyebi te ozofuta likambo oyo oyebi te otali lobi me non natali nayebaki te nasali nayebaki te me makambo ozolata ngai bozolata ngai bapasi banzela kosala bablocage makambo blocage wana wali victime pour rien
balingami ya bana nzambe mituna boloba mais siko na oyo nyonso po tobima na kati na makambo oyo po tobima na basouffrance beloko oyo na bavictime oyo tosala nini tokosala nini po tobima na kati na makambo oyo eza na mutu moko nde na mateya na mobili na mokola lelo kaka moto yango nde oyo asopaki makila je suis la vérité, je suis la vie, la richesse nkolo na bankolo nde ye akoki kosomba yo na bakambo oyo ndenge boyoki mateya ayi koloba te prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie bamiso bazwa bino proie mutu moko adwi yo avandeli yo okoma kofuta likambo ya bato bien aimé oyaki mpo futa likambo ya bato te oyaki mpo na mokili oyo po te onyokoma na kati na makambo ya bato te ozala innocent mowei ya bato te oyaki mpo na kati na oflerir mais lelo okomi kofuta makambo oyo oyebi na motu na makolo te ekoma na bablocage makambo oyaki te mpo na kati na mokili oyo po te omemaka ngambo ya bato mosusu bato bamemi ngambo bato mosusu bato baza kofuta mutu mosusu oyo ya yo oyo akikolia biloko na kati ya marché ya bato mutu mosusu me yo okoki kofuta mbongo mutu azofutela mbongo mutu mosusu mutu afutaki ndako azwa ndako po akoma locataire akoti baningo ya bimi victime ekweli yo po yo mutu ondimaki charge na ye obima garant yo mutu akoma kofuta mbongo obimi victime pour rien bato mosusu bakoma obima victime ndako yo ofutaki te me loko ondimaka garant ondimaka likambo moko boye yo okenda kobima témoin ya likambo moko boye lokolo makambo akima lokolo yo mutu ozalaki témoin okoma neti makambo yango ekoma neti yo okenda kobalisa libala moko boye mpo mutu abala ayokaki esengo ya libala na ye abali libala na ye ayokaki esengo mokolo libala aboma libala na kima me lokola yo mutu omemaka yo mutu okendaka ondimaka charge ozwaka biloko okomi komema ngambo na likambo oyo oyebi na mutu na makolo te c'est ça mais nani akoki kokangola yo nani akoki kobimiso na kati na likambo nde oyo boye ozoyoka nkolo na bankolo le roi des rois nde je suis oyo asovaki makila po te yo obika aye koloba nini soki totali na 2 Colossiens kaka wana na chapitre 14 alobi il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous et il a détruit en le croix à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Yende yaya ezali nini yaya yaki kati na yo ndenge nini yaya yaki kati na yo ezali lokola bosali makambo mutu moko asali makambo yaya osali ba problème mwana osali ba problème kuna okeko boma bato bomi bato kuna zokima tala makila na nzoto ozokima mbangu bato baolanda okoti na ndako papa tunio nini mwana obindo na bomi mutu na bomi bato bazolanda papa lubi longole lamba na makila papa late lamba na makila ala tuma lamba makila ba looking mwana ba monde ba mwana papa na makila na nzoto ba bia fo ezala yo mutu bomi mwana yo mutu bomi mutu wana bi bon batu papa na bino pa banzete batu ba bomi papa akufi na likambo etali ete ndi Christ otolobela na masumu na biso na makila na biso na mabe na biso ya sombi yango nde je suis nde na masumu na biso yenda asombi yawe na bibele nde je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la guérison, je suis la lumière, le chemin, le bon berger ayeko somba makambo itozanango bapaso tozanango. Confie-toi à lui. Mi pesa pa na ye yende soko ye pa na ye même ba victime oyo pour rien ya ko sambela po ya ko sambela kat na makambo obiso yebite to mimangambo oto yebite to zoma masumu oto yebite yende mutaye ko somba ngona kat na makila na ye yende aye ko somba pote yo zo bo sumu za kat na kima kaka mutu musu to ko sa confier ye wana moko confie na bo sembo na kat na vérité na kat na richesse na kat na kimia bongwana tambola banga na kat na mokili kokotsa bato ba victime te yo pe kokoma victime ya moto te po yaki kokoma pe victime ya bato te nde ya zakati na yo nde ya kosunga yo nde ya kokangola yo nde ya kobimiso na kati na libulu oyo bimba na kati na libulu oyo lelo yo nazobondela lelo yo nazobondela kati na nkolo na bankolo oyo babengi yawe na bibele mosakisi na kolanda te nde babengi je suis alo lelo akangola yo alongolo na
kati na ba victimisation alongolo na kati na libabe oyo bazotia na kati na nzoto na yo oyo elati yo ozofuta likambo yebi na motu na makolo te nkolo azokangola yo nkolo azobimisa yo na kati na libulu oyo oza na baproblème ezali makambo mosusu yo ndimaki okoma mama likelemba opona osunga bandeko mais bandeko mosusu balia bambongo bakima balinga kofuta bambongo te yo komi victime mpo futela bango bambongo bamakelema makambo ndenge na ndenge yo ka makambo oyo tokoma mema kati na mokili osungaki bato motu moko alingi adefa mbongo azalaki na possibilité te yo oke na banke oke kodefile 5000 opesi ye mpo azongisela yo mpo te osunga ye mpo mama na ye akufaki na mboka kisasa osungi ye opesi ye ake kokunda mama na ye akima na ye okuma kofutile niongo likambo oyo oyebi na motu na makolo te obimi victime na likambo oyo oyebi te bamiso bazofuta baniongo oyo ezalaki mpo aede motu moko boye mais lelo ye ya ofa bemiso na kati na likambo mpo makambo oyo ekoma kokwelo okota bangabo okota baniongo makambo ndenge na ndenge ndeko wana azalaki na permis te aki na permis maaki na motuka te ayi kosengo motuka soko oboyi mpe mabe opesi ye motuka amema motuka na yo opesi ye motuka mais oyebi se somba assurance asombi assurance te ake pum ake kotuta bato bape bakufi baye boye mutuka eza na assurance te yo kopesaki ye mutuka na assurance asilisa assurance ngambo wana ekwela yo lokola mutuka na yo problème ekomi na yo ya bon apalangana akosi yo kaka kena koede yo na baposibilité wana na koede yo na batribunal bakaba ayaki kaka mokolo moko na tribunal bana asista yo abunga amonanaka te abunga limwa na ye mingi lelo oyo elaki bango ndeko zala na mayele oyeba osuku se confie na nani oyeba ozotambola na nani oyeba kozali na nani oye zalaka mayele soko ozalaka mayele te na kati na mokilo bavictime bali kokwela yo mais mokonzi na bakonzi nkolo na bankolo ayikokangola nkolo na nkolo ye nde mutu akangolaka ye nde akufaki mpo na biso asombaki masumu na biso soko asombaki masumu na biso lelo basouffrance ezokone confie-toi à lui bomoni likambo ya Moïse na Pharaon malgré nzambe azokitisa bampamela azokitisa me Pharaon ayokaka te azoyoka te ti na suka bana bakufi ti balizobima babimi na bango pene bakei balibi tika bango bakende na bango babimi bakei bakomi na mer rouge malandi bango kaka munguna lembaka te ata obondeli ata osali abandolando kaka me yo mpe kolemba te bien aimé na zosengaka kati na yo lelo relève-toi bats-toi, relève-toi, parce qu'on a ma casse, on a capacité. Olembi poani, pourquoi olemba? Kolemba te telema, oza capable de tout. Atabi tumba yende relève-toi. Neno yo bundaka, nebo za wana muta kubundula azate. Soki mukonzi na bakonzi te, nana kubundela yo. Soki je suis te, nana kubundela yo. Soki yawe te, nana kubundela oza yo moko. Bile komi zoka lokola mbwa te. Komi zoka lokola mbwa te, mbwa azala kaka olambela yo pesa ye. Mais zala lokola tigre, zala lokola lion. Zala lokola tigre, zala lokola loup. Tigre ne zona soka bundite, soka ke koluka ye te mo te, soka chasser ye mo te, na ko chasser ye. Et le côté, mais moi zala kaka ke avandi après loup pesa ye, so pesa te akufinzala. Mais tigre ni amawana akufa nzala taza kutu ye mo ko balion kutu. Na balion bazake bele po bakene kanga, bazaka sanga na bele. Mais tigre ke bundaka ye mo ka ke kanga ye mo po alia. Po soka sadi yango te. Mutako sauva te donc ndenge za wana soki yo moko mibundi samite mutako bundela yo azate kaka nde yawo na bibele kotala bato na mokilité zonga na droiture sala bolamu tambola na bolamu bima yawo azobimisa yo na kati na ba victimisation oyo okobima okozala sous victime ya mutu te yeba makambo ozala makambo ebele na oyo eteyami na oyo eteyami te oyo yo moko oyebi ndenge mate ezoteyama olobiki nga mpe na likambo oyo nabimaka victime bavictimisanga na likambo oyo nazosufrire na likambo wana yawa ye kokangola yo lelo yawa ye kobimisa yo na kati na likambo wana okanisaka ngo mingi mpe evandelo na kati na motu mayele nzambe na ngoya azopesa bino mayele ezaka toteya po toteya te tosakala te mais esengeli bolataka mayele nde mateya malamu nde mateya esengo nde yango kolata mayele koyeba ndenge nini kozala nazalaki nini makambo oyo kokweyisa masusu na kati na bozobo te mokili epesi yo mayele zwa mpe mayele na kati na mokili mais balobi te kolakisa bolingo te mais zala mayele wana nana kopesa nde mokonzi na makonzi makila na ye elata yo makila na ye kangola yo makila na yo echange yo epeso bosomi epeso kimia oyeba te yo oyaki na kati na mokili po ozala victime ya bato te oyaki po ozala victime ya bato te oyaki po eleki mpe trop oyaki po ozala na boloko ya bato te oyaki ofleurir oyoka mpe esengo lokola bato mosusu bayokaka esengo wana nde kiti kati na yo esengo wana lata yango kamata yango tambola na yango vivre na yango osunga mabota na yo mpe osunga famille na yo kolo apambola
pa asunga na kombo na tata pe ya mwana molimo santo. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, bosalaki bongo na chaîne na bino ya télévision Polinkaka. Aziza Pembele TV. Partagez Matéa oyo. Partagez yango. Ba victime baleki mingi. Partagez yango. Kabona yango. Kabona para bandeko. Pe yo kaka ba Matéa. Yo kaka yango. Pe yo kaka mosusu. Koposana te. Bosunga chaîne na bino. Bozali na compte PayPal. Et c'est ça qui déjà. Kolo asunga bino. Abatara bino. À mon abino. Je vous remercie beaucoup. Ah, nalingi bino mingi. Zambe na nguya pa lingi bino mingi. Merci, merci, merci. Mbote mbote kangama, tingama. Yokaka, yokaka, yokaka. Alléluia. Amen.